football. Bino ba maman ya Paris, ba maman ya Belgique, ba maman ya Suisse, ba maman ya partout événement ezaka moko le 29 juillet. Botu nangani. Première mi-temps ezala. Deuxième mi-temps ezala kasi na troisième mi-temps tela kasi ko été de bandaki. Terrain kolia komela bantaba netika na Kinshasa. Donc bantaba etumba netika na Kinshasa en tout cas bozora bokota déjà contact avec maman Espé Mbombo, avec Jennifer Ikasi, la maman de Janelle Jana Star, moi c'est à Pembe bokota à contact naie donc ba coordonner ça et maman Espé Mbombo na babi le 29 juillet. Na terrain ya Aken ezala bongo ko ina mboka ba Bena Lukeni ma belle-sœur ya ba Arlette ya ba papi mvwa mada ya ba Sylvie Mbidi na bika oko raté parce que tozano wala ba Kinshasa mais ngai be le 29 juillet wana surprise ozala mena le bezate Polondo Yves Mavambu boyebi donc moi le bezate journée za kaka moko. Hein? Le 29 juillet. Ngapé na ozala. Amis internautes de CNews TV, bienvenue à votre tranche à la découverte. À la découverte, elle est là vraiment tout c'est basé dans le côté monde à théâtre. Na Melibino un grand acteur na Kombo ya Bongos. Malheureusement que ba comédien monde à théâtre baza na Bembe ba otaki ko perdre collègue na bango na Kombo maman mon solo na lelo vraiment na Melibino Bongos po itoye ba ko sola na makambu mo ebele. Tant qu'acteur a sali pe évolution ya bien na kata ya monde en théâtre c'est qui si biso na ba rôle belé au ba pesi na monde de théâtre par rapport que à sali 19 ans de carrière dans monde au ya théâtre tongito so na Bongos avana banana e na ba questionnaire na ngala repesa ina nous bonjour Bongos. Bonjour sœur Margot nzambe apambolao et pe bato bazolanda biso nzambe apambola bango. Nzamba pambola na invité no kama baba bongo sa comme nzambe frère Tony babi bosona nzamba tato kota bikota kota mais nzambe ne mutasala biso il faut to banga nzambe bongo 19 ans de carrière na kata ya monde théâtral est-ce que bongo 19 ans au bénéficier na nini na monde au ya théâtre. Premièrement ezaka lingala bato nyoso balobakango ba artiste na ndaka pe na ba interview to bénéficier mingi kaka na ba relation na ba ouverture ba bien matériel na noté to ko lobango parce que eza le côté parce que un artiste comédien azali célèbre wa yebani mukili mobimba j'espère qu'il fallait bilembo saramaka mais pas na biso na mboka nano ezui valeur wana te nazana sengoka apoki lelo na yebani bato bazo edenga na kati ya relation et puis lelo yo pe ye ko yambanga pona bato mususu ba opinion nanga mais pona ba bien matériel mboka na ngai nano ezui valeur pe ko pesa biso valeur te yango nde na yebisaka bandeko oyo babundela kanga bitumba nzamba pambola bango ba umela pe bazaka na raison pour na ko bundela biso bitumba parce que soni ya ko répondre na question oyo par rapport ya ba bien matériel na koloba nini na boina tika lokumu na kende na pasi nga za sincère na za mona nzambe et puis nzamba pesinga don ya musala nanga o lelo ta mususu ebele bazo sepela na kati ya musala nanga mais naza ko si retrouver te ebele bazokufa mama otiko kufa na ebite soki leta nini elandela kama na biso poke lobitoza ata mususu na lupango moko na kinkole na fanda kape na otangisa bana nga à l'aise ezate c'est ça. Est-ce que monde de théâtre bongo César Rakisi nde balobara ko ba ndeko na musu ba komi ko sala ba chance na bino ba musu ba lobi pe ka monde de théâtre poza la boy poye bana poza boy foza na kisi vrai ou faux Bongos? Yondo ebisinga en tout cas na s'intéressa vraiment na wana za domaine nanga ti bato baye banga boy ezala kisite ezala mafuta te ezala maite eza don nzamba tie paranga avec le temps na ndenge onazali nazo ebise merci parce que na simba ki kisite vrai kisi eza kombo a Jésus Christ mais makambo a kisi eza muke Jésus za munene nga na yebi yango te
nga ebika 19 ans nga ndingi na alia na problème te na condition mon côté donc nzamba pesenga ezali locataire te eza propriétaire parce que eza yangai moyena simbela ngwelo comme soutien oyo soko moni mutasimbi kisa za complexe azondi moya za nangote mais tout le monde waza capable ya kosala parce que nzamba tiaka le boko apambola ka mutusu bolingoneza la ka jour et nuit to azo renouveler bolingonezi la kate pona biso nyoso to mais lokola biso bata mokirito to modifier nzambe to sauter premier to kene na bisimba simba nde ozobo mona bili ba makambo bozo mona lelo botuna kisi ngana ebikisi te moyena lobela ngo yate nga lobela ka Jésus Christ apesa nga souffle de vie atana la linza la menaza na peu du cœur. Un jour pe bongo spero kiko ça la centre de formation pour na ko encadrer ba jeune comédien pe mingi pe bazara ba fan na yo balinga nga pe un jour pe fana de koma ko jouer le quoi bongos un jour posa pe na ba ambition ba projet wana ya ko ça pe centre de formation pe ko lingaka toujours ka ko contrôle na kati ya groupe Simba pe menya président Lombe mabongisi to anetikali na nzambe mutu na vie azanga projeter na koza na ba projet soki mbonge ye ekuti projet nde na saeli kambo nazaka na ba projet mais pour le moment moyena na lobelango awate parce que nazana sima groupe amutu na sima groupe amutu wana soki na komi lelo bongos ezaka groupe wana na bato balingaka président Lombe et puis balingaka musala na ye na ndenge pe ngazaki na don na botama nango et puis papa Elombe pe azaki na don atangeli yango atangisinga lelo naza bongos na kozanga ba ambition te na kozanga ba projet te pona la kisa pe lobi ki a formaki nga na koli et que ba te formation ba na Elombe c'est bien ndenge lelo to mona ebele za na bande kwa ba musicien na ba frère héritier bazobeta ba frère nani oya yemba kan lokola fali ba Fabrigaz ba Robino ba Ferregola mbote place azali azande komoka linganga mingi nga pena lingaka e azande konanga donc na ba Olivier donc ezola kisa quand même que président Werason a salaki quand même école au bananae bazo sala fierté ne ya mabete mais moment nanga na nekokite mais nazana ba projet oya zana idée ya ko edenga isikana zepa Elombe a edenga nazana kati ya ba projet nanga pe na koko bimisango lobi e mona pe na miso bato président Elombe ko la ponga bi oui na salaki pe musala bato ba moniang dans ce sens. Bongos mishono karoka mwa bayango bongos te pa bandaki kombo Jésus Christ bongos obiso to yebaka okende répétition boko kende concert ko leka la place boko mona ya vandi na terrasse asali boy mais le bongos okomi ko tanga kombo Jésus Christ okomi pe ko benga ba artiste na so ba frère na ba sœur pe ba mso ba chanteuse parce que bongos oyambe nzambe na bombo ina ko mosali nzambe to komi kaka Ozakara frère en Christ. Que ozongo o caché. Ongolo balangaka kite peut-être osimbaka kisi lelo yo Jésus kisi yango comme lo banoka bien tout nango bien po kuna na babenga mboka nani na basanku sogenda osimbelo wa moto ebebeli yango lelo okomi Jésus Christ te na simba eloko te na zalaki kaka mwana nzambe depuis na botama kande nazali et puis ezakali kambo ya na tanango tout bandai ko mona ezaki nango malamu et ko bateke bato bayena na Jésus Christ ba na Jésus Christ ezata na bango ko komela bango yo moka mona makambo osala eza malamu te amona eza na sens te eza na boya yo kango salité on comprend mais to forcer te to passer ka message ndenga pe na simba maka na sere nanga mado spaghetti nzamba pambola po na nzela na ye nde na yako kuta en évangéliste Claude Kabundi Walesa donc et puis depuis na koma pa na ye vie nanga échangea par rapport que ce soit yako vanda yako lia yako banga nzambe mais nazana lisumu moko na capabilité moko o nazo senga
oyo senga ite mengana senga parce que naza mwana nzambe na yebiki na blessa ki baninge belé na langage nanga nazo senga vraiment bino pardon nazo cessite ko senga pardon wana efanda na kati ya mitema na bino bofungola mutema bozongisa bolingo liboso o babonda ko linganga naza ndeko na bino soki na sala erreur bato ba ko orienter ngeza bino et puis azana ba concert na bino bazoya na musana bino na biloba loba na bilobisela et puis soki tozana ba réserve te nde bebela kabiso mabe yango ndenge ba msusu baza na bango kaka utindako ayonga na iko sala nini asimbili sango ka yoza déjà outi na formation et lelo sentir quand même question les responsable peut na répondre kimia eza des questions na lukiranga problème lobi oyamba nani question za internet ndeko moka loba aye ya yambinga obe mikolo biso na théâtre to biso côté ba animatrice internet tozo lia bino ba comédien na yoka ki était na moment ayambakinga mais bande comme so ba ebisinga na sepela ki na langage jointe donc na linga nanga pe ko lekate mais ça normal parce que naza artiste il faut quand même ba to ba yoka ba opinion nanga nazo sala banzonzi ngite nazo leka susute nde omoni vie nanga bokesu na créer ki news oza vie botomolo lo sako ndokelaki ba news eke bekolo buke ba fo ne petit ba fo te faire petit nde o petit kawe o fo kolankele nde petit ondimbise ole bokulaka ba fo sakana la bokulaka ba mukolo salaka mwana mukeje mais mwana muke salaka mukolo jete mais na salaki mankima ole botomolo ondimbise nzakomba akite botemo kawe on dit lenda bote maboka wende bokunoka we olimbise Quand vraiment sengo e koloba langue maternelle et ça la ramo elengi moko boy maman bibiche no koyo kite boke tu premier vraiment moi je nga de ma part donc natala ki émission na ça la nga bien te na yota la pe ya mi balé pe et ça linga vraiment sengo komona que ndeko na yo tant que pe mboka monte mais ndeko no congolais bino congolais parce que bino oui mboka moko mais na luka news na vie obunga te obosana leki nde na te yo kinga ayoka sina iko yo kasoni donc aza combattant moko makasi aza ndeko nanga na frère na yo donc eloko te okoko tiango na mutema o leki na yo obosani baseri wana na bandal tango beta i concert na tango wana ya grand frère ko bosa te oleki na yo soki mbato musuba obenga nga bongosi pona kombono eza munene soki za kite omonaka na beta lisolo moko jeune moko atiaka banderole na matete na seksanga mabe na bonga pena sana eloko moko aboy asali banderole alobi tokobundane dingwe aya papa batie ba banderole bato yo penza yo obundane dingwe bato balobi tout ça ya edi azoleka baise ya edi boko bunda lelo yo na harmonie lova ouais harmonie lova wapi ote petit no moko abi kachere moko abi misika azo atie ba banderole yo za okuna ko na ebi eta avanda ka wapi balakisi adresse ya edi ake inde akomi pa bapeti wana kuti pa na pa frère kachero wana baka na nzungu balamba ka masanga na biso ya bokoko balo matala banzungu aba mafamia minene wana ezaki na moto makala ya edi alongoli nzungu wana atie mopanzi azu avandi siko abengi mama na bango alobi mama ya Harmonie Lova sali ba campagne passe partout kia kobundana nga na ebi yango te bo pekisai atelemi apupoli ko pupola azu akei azikite azu nzungu azongisi na moto mama na ye kaka tango Harmonie Lova zoya kende ko luka ye na boy ba problème ndenge moko pe ngai na salaki na ya boketu premier ba mama ba tata ba luka ya na o se excuser aza mukolo no kosala ba jeune miso bato te nde yango na ego se excuser oza botomolo na bato nyonso bazalaki koyoka nga mabe po na salaki news na komba ya
président kombo ya vienanga boketu premier bolimbisa ngai mais naza mwana nzambe nakoki koloba ba biloko wana te naza ndenge moko na bato nyonso te bolimbisa nga vraiment nasengi na bino bolimbisi parce que naza mwana nzambe na boyi na pesa image ya mabe na kombo ya Jésus tant que bato baoyamba nga baloba changer na koza na langage ya file indien te bolimbisa nga naza ndeko na bino naza pe mutu nakoki kosala erreur nakoki koloba mabe monoko pe betaka libako kaka na bokeshi premier te osengi pe pardon na ba combattant nyonso nasengi na bande tango nazoloba bandeko nyonso bango nyonso baba bandeko na biso yo si omona mutu mususu omona ina ete me azoloba likambo na yo ate bongosi il faut bongosi azala bien ozomona donc azola kisezani ni bolingo ozolanda donc na bolingo wana nakozala irreconnaissante faut nazala reconnaissant ko bisa bango merci pour na bolingo wana donc bango nyonso balimbisa nga soki bazalaki blessé après ça Claude Ndomba Sibabi Papi Maïbenanga Patrick Ochinga Patrick Ochibasu balingi mpona yambi bongo c'était 19 ans de carrière ezawate bongo somo ezosala somo sketch muke baibake nana mwana ya basankusu na kati ya plateau bon sketch ya nasai bango basiketi na silite ezande do na ngai siko skete etikali na kati ya ba ide na ngai olobi wana nazosala na basket na nga penja ebele na bomba ngo parce que na bande obimisa ngo donc quoi to comme na système ya YouTube moi ba vie na zoka moi 10 francs na sina bongisi na osala ngo na kokoloba na Pelenda TV bakobeta bakomona bongosi aye na idéologie ya basket bamona nga suna banzonzingi nasalaka soki nasali o nasala déjà bakoya koloba nanga ke nasili nazo créer mais nazana mukolo moko natambolaki na tongo ba série kala na obeta kali solo moko ezaka kala bane wana nakendaka na uta concert zaiko na tongo ka ndenge ya ko uti concert na tongo na yeboe na moni ba shege na 5h ba 6h 7h to landa mbongo moko yake belé ba shege ba lokoti mbongo wana pa capitaine moko ya la police ya uleka amono de botika mbongo na bido tanaka soda azaka pouvoir liboso ya civil azimbongo wana ba shege penda mtu mbilo penda mbongo ya ete maozo ngambila na divagation na ndenge moko donc atika ina regret moko donc somo abandiko landa capitaine wana papa ndenge baza batele makana parade ba otombola drapeau capitaine atelemi talaka na ebela ba policier nyonso to wana ba otombola pa debu congolais ba oyemba shege alobi bo point de faiblesse na bango na moment oyo eza momo ke soki ba otombola drapeau ba boujaka te na kendo récupérer l'art na ngai pa inde bazoyemba ka drapeau ezomata bazoyemba drapeau ezomata shege ye kaka liboso ya capitaine siko capitaine lokola bayike dollar koto eze ebele ayebisa shege ayebisa yo lungba wana ya yo eza na gauche yango eza na droite zo ya gauche lungba wana pa kaka tango kaka sisi baye kokanga capitaine kokanga bakangi capitaine batuni koma petili batu nyonso baza awa bakangi bango te ayepa na bango ta ayepa no do yo sai quelque chose do buki mibeko bakanga capitaine kambala moko asanini akenda yango ndo kona na ngoka ya muke onenga kibandeko ba sekai qui sera tout le temps bongos groupe Simba bozo continue bozo évoluer malgré que président Lomba comme ministre Namboka Bandundu mais groupe Simba ezo ministre provincial Namboka Bandundu mais groupe Simba ezo continue toujours pièce ligne au vraiment ils sur le terrain au bozo tourner mikolo pièce ya toujours tourner mikolo kombo nango titre nango les parrains wana mutakomaki yango Jean Kintseka naza na kati ba obenga ngai kombo ya papa Nkasa ye Mbambo papa Nkasa ye Mbambo
wazalaka missionnaire tango bato bayebi nga ata na kati ya mokili oyo esika bandeko bazolanda bayebi missionnaire moko ayaka na bamanya na mbandaka kasa ye mbambo asalaka dictionnaire ya kimongo et puis tango bakulutu baobeta bahistoire kala tango nayoki na bite na jouer rôle ya kombo ya papa Nkasa Mbambo nazo jouer papa moko logique et nazo te ya pe bana nanga na koli na vie ya kobanga nzambe ya kolinga na talisi donc nazo talisa munene nzambe et puis na ba personnage nanga surtout na personnage nanga o na jouer papa Nkasa Mbambo nazo lobela vraiment logique pe éducation à moi na lobby bongos na mnoka bongos kombo ya pasteur Kabudi Wali Sezanga ate bongos tout le temps. C'est pour la promotion ou bien bongos au comment ressemble la penza na quatre église à pasteur Kabudi Wali ça pour mingi pe ba fano mingi bangarana baye banane ou bien au kendara pour la promotion to pe comment per moi na pe na quatre église à Kabudi Wali ça. Nakoko lobelo komoko sikoyo pona koyebisa bandeko baolandanga baza na bokebi makasi ya kolanda balandanga na bokebi ngai nazalaki artiste comédien bongosi pe naza toujours artiste comédien bongosi mais na kati na Yesu sikoyo pourquoi na lobaka kombo ya papa évangéliste Claude Kabudi Wali promotion te nzamba milobelaka ye moko tango atomboli ye alongoli ye place azalaki aye awa lobeli ye ba pasteur aminene bazalaki bande ko sela nzambe bazalaki kombo ne yokani eza promotion te ata osali promotion to betaka musique bien soko betaka musique bien soki bato balingi yo te ata obeti ofele mutakozwa temps ya kotelema na te ozolanda ou bien soko betaka pe soko beta musique bien te zana bon sakolo bango donc muto ya betaka musique obetaka no musique bien te ozola nanga obetaka musique bien te au telemi au tie obeti en plein air pour faciliter mutu nyonso tout mais ozana succès sikoyo mutu moka azui 10 minutes tango so 3 minutes ayo kayo peut-être on message important na kati ya musique na yoana mais soki omoni mutu atelemi 3-4 minutes ayoki yo te donc eloko ezate ukwa omona ke artiste comédien biso toza bato atembe ozolanda ba musicien ba artiste combien ba catcheur ba sportif tout ça bato atembe et ezaka facilité au convaincre biso to bato ba boud vous comprenez ngai penza tout ça et yangona na yebisa bato lelo eza pona promotion te soki nzamba za kati na moto yemoka milobelaka na ba apte et que na ba apte wana ezomonana soki to bombi yango tozobomba kombo ya Jésus kombo ya Jésus nde monanaka ba pasteur Wali bazali kwa ba témoin baza ba image ya Jésus yazomonana te Jésus azomonana te mais yazali tango azosala makambo ezosala bien na motema ya Jésus azosunga bato tout autour na ye basali yo bazosala nzambe na ye ensemble alobi te o eza musala papa biso tout lia bien to lata bien to tambola bien to zala propre to zana elobeli bien motema mameza la te bon to bomba lisolo wana il faut que le bango po bato bazwa par exemple wana to ça la Jésus bilangeza minene ozolanda basali baza muke tango musali aza combattant makasi kati na Yesu bongo pourquoi na ko kanga monoko na lobango en tout cas za musali nzambe boyamba évangéliste Claude Kabudi Wali na mutema na bino bato bazaka na doute ngana za artiste comédien soki peut-être boko ndima lelo te lobby nzamba ko toucher ka mutema na bino boko ndima mais aza muto nzambe papa wana nzamba apambole aumela parce que azo sa musala nzambe bien azo sa musala nzambe bien cher internaute wana bozomona eza bongos to benganga lona benge frère bongos po azo pasola penza bible penza azo pasola penza loba penza ya nzambe na ndenge penza sengeli bongos na kata a NTPC to monique toza na président Soma Sumu secrétaire général des Arapapé Lombeta o aza président na bino a groupe Simba sikoyo tozo kende peut-être tozo kende be bozo kende na belle élection parce que nous des ba acteurs bozo kende ba comédien bozo kende na belle élection est-ce que bongos peut occuper ozana moi souhaiter au procéder à moi côté ya conseiller to côté moko boye pour président vraiment tu peux aussi oser ma kuna da ba kangi déjà bloqué cadena mais moi bakoto vice-président ni ozape na moi ambition na ya ko oser péter soki totali bien bato yo
Tout ça, ils ont mandat ya papa Elombe et comme aussi là. Les lobes à Moussou bazo postulé. Tant on a na kati ya papa Elombe déjà na na mandat ele kaki liboso donc na za na droit sous ya ko postuler te. Donc ba postuler ba kotombola ka kombo ya groupe ya kombo ya association ya art na biso ya musala na biso. Donc ngai nazaki déjà na place papa Elombe soko moni papa Elombe de moni babongosi ndango lokola yazalaki na nini ya liboso lokola ya bango ezosila totikela bato mususu wana basala ezosila te tant mususu pe lobi okuna rien n'empêche muto ya koya lelo nakoko pese pe conseil na télévision te nako pese conseil ndeko sala boye za pona bien na ngana ye nako linga ya tambola na erreur te soki na moni na mabe nako ko pese frère musala na oyo sala wana nako linga ba fingo te so ba finge ba fingi ngai ta sala ngobo dans ce sens. Merci beaucoup mon frère Bongos. Cher ami internaute, on a besoin de Bongos. Bongos comme la soko chuté, Bongos a qui lelo, a qui kosenga bolimbisi pas bande konae ba combattant bino ba o momona qui m'a yo par rapport à loba qui bien par rapport à titre ba chaki et les aki bino ba tumususu. Ya wana kosenga bolimbisi en plus pas le bel pe carrière nae, a le bel pe ba ambition azala kanango un jour pe occupé ko comme appé coach pe quelque part pe ezala nango eza ba ambition somtaza kanango to comme na biso ko chité bongo so numéro ni lo basuka oyo ki ko pesa bande ko na biso ya diaspora pe ya monde entier o bakolani na ko pesa li lo basuka te ezande suka ya émission na biso parce que ya suka eza lokwa nazo kufa mais naza na bon moi na place ndo toujours remercier nano Flat Hotel Sydney Palace, il y a Jean-Willy Yaba, na Kasavubu, en Éthiopie, Kandakanda. Ils ont une place bien, il y a Kolala, Soki Bouti, Bambo Canyon, Soboye, Awa, na Kasavubu, ils ont Kanabino. Merci vraiment à Kei, Nandenga Pesisope Place, na Gérard, Redo Vonzaya, na petite sœur Nabiso, Nani, petite Chimène, Bokungu. Les qui m'ont bien assez gentil et puis ceux qui attendent au tunika ka secret zali ou bien ma ezali non on appelle ceux qui zaki na moto akolukelo malili ata kote musupona aya mboka kapoke ovanda na kati ya Flat Hotel Sydney Palace nzamba pambola problème akoloba Sydney Palace nazana bande konanga o balinga kanga soki boye na Éthiopie Oshwe numéro 17 au na sœur Sandrine Mvwama asti elonga salon de coiffure à sala kanyon soin de visage poto na kati ya mikili kenini na kati ya Kinshasa nyonso ezali o na ba meche nyonso bolukaka o si solo Congo ba plante tout ezali ba modèle nyonso ba coupe nyonso yo bomonaka ba spécialité nyonso ezana kati ya salon wana boyaka na vacances o les frères bongo sipo a sala mwani idéologie o ya mwa muke na salata salon lokola pe théâtre zote kamate théâtre musala bazolambela biso lobi po tolia bien nzamba pambola bandeko bazana idéologie wana nazopesa mbote na mama Astrid Onema, papa Didier, Melissa, Harmonie Lova, ya Didier, Leki Amokozi, Didier Baende, et puis na Ndekunangai, Bandekwaze Bele, Ekoya Kaka. Numéro Nanga 09 99 21 28 40 plus 243 9 9 9 21 28 40 donc bongos yewana sokoza na conseil ya kopesanga sokoza na aide ya koedenga soki poza na proposition au proposenga naza disponible naza kana secrétaire te okoyoka kaka ton ato bosani kombo okoyeba kaka bongos yewana identité nanga naza mwana Jésus Christ nzamba pambola bino. Merci na bandeko bazo consolenga ba merci na bandeko yo
bazwaka temps na bango ya kolanda nga mpe bamosusu ta mosusu ndenge nasalaki mabe bazoreproche nga yo osalaka théâtre moko osubaka boye. Nzambe apambola bandeko wana bapesa nga mpe baconseil. Naza motu nakoka na nyonso te kati na Yesu toza na bino ensemble. En tout cas, merci beaucoup, cher ami Antoine Moutoubounezala, qui frère Bonkos, acteur d'un groupe Simba, en plus, comme on a été que Sambela. Merci beaucoup, Namino Achar abonné à CL News TV, Babi, mon papa Sikate, mon papa Sikande, Ango, na maman DG Christelle, la Rose, le Pung, na pesi papine de la messe, beauté, la zone qui se soit, ça, micro, telenya, milisango, si la rana quitté. Et là, que ça n'a pas, c'est na blessa qui va servir dans l'église. Ma frère bizaleli nanga na okisaki Jésus soni na ba apte na pozaki na miso na bino bandeko nanga bana nzambe nyonso na bizaleli peut-être na lobaki mabe bolimbisanga bobondela ka pona ngake bizaleli ya bongo ezongaka te poto okisa Jésus soni te bolimbisanga bandeko nyonso ezala basali ya nzambe ezala bandeko nanga ba combattant ezala bandeko nanga ba congolais nyonso. En tout cas nazoruka nazwa kimia pona bandeko mosusu ka benga te tolimbisi yo ekosalanga bien. Nzambe apambola bino toumela tozala ensemble bolimbisanga na kosala kango lisusu te ata mokolo moko te pe nako ya kopesa bino sango kaka ya Jésus na ya mosala nanga makambo ya batu nakoloba te. Nzambe apambola bino. Merci. Pambola nde balobaka l'erreur etima boye bakolimbisa. En tout cas, napesi merci beaucoup na papi nzola meso babi papa DG napesi pe mama DG na biso Christelle à la Rose mamulupungu bambote bele napesi na équipe technique yo accompagner kinga lelo na merci beaucoup na Amiel Moulofa, babi le caméraman le plus beau du monde. La belle Goulama la LMG. Amiel Moulofa, Nzamba Pambola, yende mutawabenda nga penya ba image bien boye. Na longoli pe na saili sumo bato musu ba yebite ke zanga ngai frère na bino, acteur na bino. Zegsaga bino, bo sekana mwa muke po na yebike. Bo si bolimi singa to seka to zongisa ambiance ya bana Nzambe. Allez, bo seka muke. Merci. Merci beaucoup la besi babi moi soit kitoko ya biso awa babi bokungu ndeko bongo c'est maza pe ndeko nanga babi soko yeki ni place à rola les amants pas notre vieux Jean William ba o asale belé babi papa social c'est les dibois bambote na yo na pesi mi ya la majorette babi pire sœur ya c'est les dibois bambote belé na pesi pe mbote belé pa ya Patrick Nzola papi Nzola meso babi gérant la biso redo Vlanja ya babi bambote belé na pesi pe bambote belé et pas oyo na bengaka na kombo papi maibelanga empire basket na pesi pe bambote Patrick Ochinga Patrick Ochibaso impresario Claude Ndombasi l'homme du moment na pesi wanga maman Bibi Shenoka babi maman Doris Lema la personnalité kilo ya Londres tanti chouchou Luzolo na pesi bambote belé na pesi papa Michel motema tanti chouchou Luzolo bambote maman Blandine Dongala Union européenne babi boutique amené na kata lemba za Union européenne na pesi mino bambote belé Paola de London non le la kaka parce boutique ngana gula mayala na telemika wana na miel mulufa tozo le la kaka Paola de London bino ba partenaire tout au bosunga kasi el news TV bo lembate bo continue kaka toza ameya zaza yonde torotika kaka ote yoti au Sénat, pardon. En tout cas, on a pu si binonio sur bambote belé, ba abonné na face News TV. Na carte émission à la découverte, on a un bel qui bino bongos, o ya qui ko s'excuser par rapport ya mabe o ya bimisa qui peut par rapport pas ba titre mabe o ba qui par rapport ya ba combattant pe na ya frère naye bokechu premier ngali karande ata combat ngome zongi sara biso kara. Elingi na lobaga sina iko kasonyo mawa. Donc mbunda pe lela alors mbunda pe la rapé kuna to boite que malgré que boy musique mais air mon fait inspiration pe la raote en tout cas folklore pensezonga parce que mingi ba koma ko bima baboke tu me baza ba on baboke tu te en tout cas j'ai dit merci beaucoup to kutani mbala sima na kati émission na biso à la découverte Koinda mabe était masole bandi balobi le 1er juillet groupe Nabino Africana parce que préparer mon bangé na concert bana Paris bana Lyon bana